pour retourner chez moi, Yahweh. Tu m'as montré le chemin et guidé mes pas. Me voilà devant la porte. J'attends que tu m'ouvres. Besoin de poser bagage. Car je suis épuisé. Ces fardeaux m'engloutissent, Yahweh. Plus de force pour le porter. Oh, plus de force. Plus de force. Sister Grace Mayala, nazali artiste gospel, nazali pe écrivain, nazali mannequin, nazali philanthrope, donc c'est-à-dire na edaka bato oyo baza na ba difficulté, baza orphelin pe. Nzambe aye kozwanga na nzela ya na libala nanga. Nzambe aye kozwanga na kati ya libala nangai. Tant nazalaki mwana moke, nayebaka Nzambe ndenge bato nyonso bayebaka Nzambe. Ok, l'église, ozongi, parfois ok, te nakola penza na vie chrétienne te. Mais Nzambe penza ya Nzambe ya intimité wana, ya ba genou na ye oyeba ye penza na libala nanga. Donc aye kozwanga na kati ya libala. Na bruta. Mama bana misato. Papa aza. Azali. Te tozala isu esika moko te. Parce que avant Nzamba ya ozwanga tozalaki ndenge ka ba couple nyonso ba problème ezalaka, mais tango siko na ye komikotisa penza na profondeur ya appel na ngai nde esika siko Nzambe ayaka kobimisanga na libala, ayebisaka nga ke ezalaki esika na ngai te e ezalaki bitumba makasi parce que entre nzoto na molimo nga nazobunda bana na ngai, nazobunda mobali na nga mpo nalingaki ye makasi na longwa mboka na ngai nakei na mboka mobali na ngai, donc basacrifice wana nyonso naye koforme famille na ngai parce que biso basi ntango tolingaka kotika nyonso, donc natikaki nyonso nakendaki na forme famille na ngai et jour moko boye olamuka kaka boye esprit moko boye ayebisa oke noke awa te, donc bitumba ezalaki makasi entre Nzambe na ngai, mais eloko epesaki nga makasi ezalaki ke réalité ezalaki nango komonana parce que Nzambe ayakaki kobebisa te, mais ezalaki lokola ayaka kopesa nga loboko na bima esika oyo nazalaki, parce que mpona koloba vérité avant Nzambe ayaka ezalaki nango kosimba lisu te. Ba problème ezalaki mingi, mais moyen koloba ngo ezalaki te et moto pe ya sûr koloba ngo po a comprendre yo ezate, surtout tango bala moto mbongo ozana ba condition ya bien ovanda na mboka mopaya, tango ko expliquer ngo surtout ba famille na biso esika to wuti ba ondimela ote, donc nazalaki lokola moto moko boye azokufa ye moko malembe kati na ye, donc tango Yesu aye koloba nanga ke bima awa te ezalaki nango lokola coup d'appel on a banda ko dela, lokola loboko na banda ko dela, lokola au secours na banda ko dela, et comme azali Nzambe ya mokili tango ya bimisaki liloba na lobaki esili na koyoka lisute na lobi na bato ebele bazo comprendre nga teke na zone nyokwa, mais awa ye moko moto akela ngai likolo aye alobi nga na pese permission okende, alors nakei nakabola na papa bana na bozwi wana nyonso bana bazali epai na ye to kabo ndenge balobaka soki Nzambe aye adivisaka te mais aseparaka, donc nga na papa mona toza divisé te tosololaka na biso bien parce que malgré mabe nyonso surtout oyo namoni na mariage nanga aza papa bana nanga, et Saint-Esprit tango aye ko former nga aye ko forger ngai apesa nga makasi oyo ke namona kaka mabete me namona bolamu, donc na banda ko kanga miso ya nyonso oyo mobali nanga asalaki ngai akotisaki nga na amour moko boye, ata na omona moto asala nga mabe mobali nanga asala nga mabe ti lelo azala maka mosusu asala ko sentir kazo continuer, mais Nzamba yo olakisa nga niveau moko boye ke wana kotala te po bitumba ezalaka na nzoto te mais ezala na molimo, donc toza na biso bien tosololaka bien nga nayebisaki non comme tozoyoka na esu mingi te ole tozala place moko bana banyokwama comme ngande moto nasalaka déplacement nakenda na mboka na ye, donc fallait nazonga na Italie
donc fallait na zonga epai nanga na bongisa base ya lokola okei otike lokote obandela vie à zéro na bongisa base na ngai comme ça tango nakozala stable nakotala soki nakovanda kuna na bana soki nakoyaka na bana et comme mobali nanga aza na ye compréhensible amonake oui pourquoi pas ngai nazali awa nazosala nanga mpe kaka sur place parce que azalaka moto abanda voyager mingi donc nazosala sur place année on a du contrat sur place bon comme yo olingi ko se relever ou recommencer kende zo année oyo lokola année sabbatique ou se relever donc toyokanaki na biso bien bana mpe bazana bango bana mibali yango mpe nakangaki motema pasi mais nayebaki ke ezalaki la bonne chose à faire parce que oyo nyonso nazolobaki nakei kobongisa place mais na se ya motema nayebaki ke non nazokima pasi wana mais soki natikalaka mpo na bana nga nde moto nalingaki nakufa donc nazalaki entre ou natikali nakufi ou nakei koluka mwa makasi moko boye natelema bongo nazonga makasi et yango wana na obéir ke na voix ya nzambe na préféraki nakende mpo yesu alobaki kende nazalaki faible mingi malade mentalement moralement dépression makasi saint-esprit alobaki kende etango na ye na mboka na ngai ko asali nga cure d'âme ndenge ka nzambe asalaka asoigner a relever ngai makasi ti awa siko akomoyebisa nga siko ke tango okoki kozonga donc yango wana natikaki mwa bana mike nayakaki na mwana na nga mwasi parce que naza na mwana mwasi ona bota liboso aza mwasi donc nandimaki natika mibali parce que baza pembe na papa na bango na yana oya mwasi to vanda na zongsa oya mwasi pe pembeni ya papa na ye parce que avant na bala na mobali na ngai okutanga na mwana na ngai ya mwasi donc tant ba problème mwana eye ya mwasi ya mokolo donc azalaki plus touché plus traumatisé en plus mwana ya mwasi donc fallait na Lucas ko na éloigner ye na makambo wana nyonso donc ezalaki lokola sacrifice pour nanga na pandi motema na ngai bo mama en deux mais fallait choisir zala unatika ye kuna ya mwasi abanda komona ba film mwana nyonso ko baby sa ye una éloigner ye natika mibali mais comme mibali bakangaka mingi makambo na motema te baza pe mikepe ba kobosana natika ki ba ya mibali na memi ya mwasi aza na 11 ans na bimisi ye awa sikoyo na koki kozongela bana mibali exactement oyo pe ezande but ya présence nanga awa na sala émission oyo parce que makambo question uchi opposé ngai na yebaki te ke kobima parce que makambo wana ti lelo 2 ans tozokende yango etikala kobima na motema na ngai te eza lokola jardin secret eza lokola moto moko boye atambolaka na coffre fort moko boye mais bato bamonaka coffre fort yango te mais nzoka nde eza likolo motu na ye eza kilo makasi mais bamonaka te okosimbisa yango nani okoexplika yango nani ke na coffre fort na nga oyo nakoloba banyoka baza na kati mais bato bamona yango bamona ba diamant na ba or ba comprendre yo te donc likambo na tikala kolobela yango te mais aujourd'hui nous avons poussé ngana lobela yango pona nini parce que pour ça li sapé ba jeune fille lokola ngai pour ça li sapé basi lokola ngai pour emema pe bato ba zonga na humilité ba comprendre que makambo mokili eza nango vanité de vanité et ya ko fongola pe misto na bato oyo mondela loba que tout ce qui brille n'est pas de l'or et faire comprendre pe bato que le bonheur c'est à l'intérieur mais pas à l'extérieur ngana kendaka libala wana pour essayer na ko résumer na sima déception ya papa mwana nga liboso na lingaka mwana mobali wana nga penza na zalaka soki na lingi na lingaka mwana mobali wana na zalaka indépendante parce que nga na bando vivre nga moko depuis âge à 18 ans lelo naza dans la trentaine donc na linga mwana mobali wana to vanda place moko mais ye azalaka nani prêté parce que azalaki nani pas ba parents na ye pas ba boti et moment wana nga nazo débrouiller nazo luka vie ba boti na ye bazalaki bato mbongo donc ba monaki ngai fallait pas et tango to yo koma na niveau moko yebi tambo lingwe kitaka moto akomaka mingi ko yoka nde ya ye ba boti to yaka to se séparer et comme na linga ka ye makasi ezalaka lokola déception et déception wana eyaka o former nga caractère ya kimobali. Donc na esika baninga misusu ya basi balinga balela pendant une année le kanango nga esiko na sala kango lokola tokotala na sala kango lokola déception na yo wana flèche na otindi wana ekokota ngai te donc eza lokola na yeko masquer pasi pe mawa et wumela quitté quelques mois plus tard nakanisi une année plus tard et déception nakanisa ki esilaki nga nakanisa ki esina bosana ki ye na yo kutana mo bali na ngai et to wumela quitté une année plus tard to yakaki ko balana donc pour nanga et loko esalaki na balana na mbango pasana lobaki ya liboso ezalaki échec
parce que naza moto moko ntango nakutanaka na moto ezalaka mpo na libela. Donc liboso ezalaki échec, mama nanga bota biso na mibali misato, et depuis bo mwana nazokola na lapaka ndai ke na kobota bana tata te. Donc eloko eyaki kosala ke na bala na lomango sans koluka koyeba moto aza pembe nanga, ezalaki komona ke na tikali déjà na mwana moko et son tata yami balé lisusu te ye o penza photo bala na to vendre. En fait ezalaki eloko ntango nazo expliquer ngo eza te ke na programmaka, mais eza ba blessure misusu ba décision misusu euta na bo mwana. Lokolo mone loko mo boye marka yo okoma ko evita ngo yo moko sans koyeba. Et ezande lelo avec le recul que nazo comprendre que li bala wana na kendaka ngo na le fait ya ko reprendre bas erreurs ya mama nanga yité. Donc yango na ta mobile nanga yo koma sérieux, azape mokolo aza posé, ya liboso azalaka jeune garçon lokolanga. Donc on a se dire que ya koki ko salanga mabe wana te. Donc na pesa nzoto, na pesa nyonso to bala na to kenda, en tout cas tout était beau, tout était magnifique. Na zwali bala nanga ya vie parce que tant on a zokola bana moke na bana olukana zala lokola princesse. Ndako nanga kitoko mbwa nanga pe bana nanga. Effectivement, rêve wana et se réalisa. Na banda ko rêver na bala mondele, rêve wana il se réalisa pour mobile nanga za mondele. To kenda nazo vivre bien en tout cas. Ezate ke nakolo ba kenaza na poto na bas appartements ba HLM biloko mekete. Naza na ndako penza ya 3 niveaux. 2 niveaux et demi. Donc naza bien à l'aise. Mais ngasko na kanisa kinde bonheur nanga nde wana. Donc na formé compte de fait nangai naza heureuse. Mais la vie siko yeko rattraper ngai et yeko laksanga ke non. Bonheur ezalaka na biloko ya mike. Bonheur ezalaka soko kutana moto aza moninga. Bonheur ezalaka fo lukana oyeba moto wana aza nani kotia mbongo liboso te. Et loko mosusu ememaki nga on devoir en fait ko refaire erreur ya mama te ezalaki pona bando vivre na mwana nanga ya mwasi pendant des années ngai moko. Depuis abotama tit ayokoma na 2 ans na bando jouer rôle à papa na kibo mama na lembaki. Donc na lembaki nzambe tindela nga ata moto. Asunga ngai nakoma mama mais adzo ataki bo papa. Et les lotang même to sola kana saint esprit sexanga lo banga mais soko se retrouver na libala wana faute na moko zo yeba ndingo sambelaka oyebisanga nzambi tindelanga mobali akokipe ngai awolongolanga poids. Donc lokolo osenga mobali ya mbongo mais fallait osenga ngane nzambe tindelanga mobali akolinga ngai. Omoni pona nini na lobake no bosenga ka batang misusu bodzwaka te parce que bosengaka na ndenga mabe. Et ça l'a leçon ma casse parce que je me suis dit ouais depuis on a commencé l'attention dans ma parole de nabimsa na mondo eh le symbole ka ndenge moko mais moi erreur ya momoko et yo changer makambo nyonso yo senge moto apesa mbongo akipe mona longolo ki mobali effectivement mobali nanga longola nga ki mobali na bando sala ilo côté ezala même ata cigarette nanga parce que na banda ko fumer cigarette nanga bando sombela ngai kolia nanga yo tikela nga na mbeto biloko na osoma na carte na donc penza alongola nga penza pasi ya mbongo mais ya bolingo ezalaki matata. Et pour na kozonga na question na ozoloba bitumba est-ce que na mona ki makambo ya butu effectivement na banda ko yeba te pour nga nazalaki moto à le monde na banda ko fumer na banda ko mela tant na oloba ko mela na tikala jamais ko linga masanga mingi te ko langwa mais na zoloba ko mela parce que bière banda ko kota na monoko na ngai lelo ekota lisuté mais na kale banda kota moi mi balé mi sato. Mais na tikala ko zala penza momeli masanga te nga ezalaki mingi cigarette parce que mobali nanga pe abanda ko fumer. Donc ce que zana biloko wana na kati ya nzoto na yo moyen oyo ka molimo ezate moyen pe molimo pe azala na nzoto na ezate. Donc nyonso to bando vivre pour nga eza ba discussion ya l'amour eza ba discussion ya mariage eza normal na kemboka mopaya na za moyindo baza mindele donc c'est normal biloko wana fona s'adapter. Mais ti tango nzamba yeko intervenir na benga kango penza intervention divine eza kombo album nanga ekobima bientôt intervention divine kombo wana na pesi ya album nanga eza teka pona kombo kaka nazana album na nebimite mais ba titre non surtout eza après na lingaki na lancer ngo mbango mais heure moko na freiner ke mokie parce que na senti ma sala kango malembe. Donc intervention divine wana ndengo zoyokela ngo papa eza penza donc zwa ngo penza na degré ya intervention divine. Donc nzamba yaki penza na libala na ngai o sentir ko zo lala ozo mona milimo ozo mona bato bazo kota ozo mona bango te na miso mais o sentir que ba simbi yo o sentir que ba ndo ba no makambo bazo yebisa yo ko bima kota boye lalela boye oyo ko lia te oyo dans na vivre makambo ti lelo na tikala jamais ko loba. Donc oui ezalaki makambo molimo ezalaki makambo molimo e ko bima na kati wana ezalaki matata na linga ko lobela ngo te po eza tata bana na ngai
mais nazo kanga lelo 2 ans yango yo mais nzambe mikolo nyonso nazo lala lokola nzambe azo tindika nga témoignage lokumu na ngai po nzambe affaire que vivre biso makambo po gloire na ye ekende enga siko naza lokola moto batie mbeli na kingo koloba te enga na mona ngo normal mais na yo ko rendre compte depuis na bomba makambo yango na lokomi lokola kayen na komi ko ere ko tambola na bagage na nga wana et na yo koma na niveau moko boy na yo comprendre que soki na kitisi bagage wana na sete na kozala esclave vi na nga mobimba po moto nazolinga na bomba ye azo vivre na ye mais nga nde moto naza na sekele wana moyen nakende liboso eza te parce que biloko wana ezali makasi ekoloba mpe eza mpe délivrance mingi parce que biso tomona parfois délivrance il faut kaka papa pasteur atiela maboko te délivrance on dit eza koloba parce que la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné toyokaka mpe ndoki soki ake kolokwa soki apumbwi soki basimbi ye akoloka lisu te parce que basimbi ye donc nzambe depuis nsima lobi nazolala te ezalaki prévu te nasala émission na ezoyoka témoignage naza na mbeto nazosala adoration mais lokola batinda ngai ozobomba gloire na nga mpona nini donc yango wana soki nzambe azomema biso na dimension nalobela yango en tout cas cette fois-ci nakolobela yango nakanisi ke soki yesu azalaka mpenza na ndako awa alingai ya otala nga mpenza apianga babizu ebele parce que natiki bana na ngai asali oyo sacrifice oyo lokola Moïse Abraham asalaki na Isaac oyo balobi sors de la maison de ton père et va vers le peuple que je te dirai pesanga mwana na yo ti akoma na niveau atia mbeli mayebaki ke nzambe akosala une année yango na namoni bana nga te bana ya 4 ans na ya 2 ans po depuis nzambe abenganga azomemanga na bacontre oyo ye azolukanga na zala lokola Abraham ayebisi nga longwa na longwe na ye mboka na ngai nakomi mboka na ngai alobi longwa kende mboka oyo nakei mboka wana nazolala na baflat mboka wana donc pasi makasi omona esika owuti me babengaka yango brisement natiki nyonso une année motema bomama nazomona bana miki ya 2 ans te donc mpo na ngai eza sacrifice monene enga moko ntango navandaka nalobaka yango epa bato te mpo soki na bandi koexplike bakoloba ye aza mama zoba mais nga naza na confiance na moto abengi nga parce que nayebi ke oyo nga nazomona konyokwama na mboka mopaya oyo batindi nga lokola Abraham mpo na ye nzambe nayebi ke azokoepargne nga na makambo ebele nayebi ke nzambe azobomba ngai na bisika Betel oyo ye aponi nayebi ke mboka oyo nzambe atindi nga eza lokola terre de refuge mpo na ngai nayebi ke mboka oyo nzambe azomema ngai eza mpe mpo aforge caractère na ngai akomisa nga na ministère na ngai ese révélé esika na mboka na ngai ekoka esalama te parce que Jésus akomaki prophète epai na ye te esika na nga mpe parfois bafamille mpe towutaka mpe banini donc eza te nzambe amemaka toujours moto na mboka moko boye oyo ayebi ke no loboko na ye ezali kuna yango nde depuis une année nayakaka awa nalela na ndako na moi napangwisi mai ya miso nalati nasali maquillage ndenge naza boye nakei me na kati ya flat nazolela une année yango oyo navivaka na baflat ezala na poto ezala na Congo epai na ngai ezala na Congo Kinshasa awa nazalaka kaka na flat donc lokola bazobomba ngati na niveau une année yango na namoni bana te eloko nini ya mibale napesi na nzambe napesi album na komi banzembo 12 na 6 mois ngai moko nazokoma donc ayopesa nga zèle na détermination moko boye en 12 mois na komi 12 chansons et na ye kokoma livre eloko na tikala jamais kosala te na ye kokoma livre voilà eza na nzembo moko na oyemba na nabimisi yango te eza nzembo esimanga nabimisi yango nani te parce que eza nzembo esimaka nga makasi oyo ezo expliquer parcours na ngai elobaka tu es venu me chercher papa pour retourner chez moi Yahweh tu m'as montré le chemin et guidé mes pas me voilà devant la porte. J'attends que tu m'ouvres, besoin de poser bagage, car je suis épuisé, ces fardeaux m'engloutissent, Yahweh.
plus de force pour le porter. Oh, plus de force, plus de force. Voilà. C'est je rentre à la maison, Seigneur. Tatouage. Ah, tatouage. Ils ont chapelet. Alors, tatouage. Papa na yebite soki yo nzambe tanga yo obenga yo azwaki yo penza likolo to azwaki na la messe mais nga en tout cas azwaki nga na ba boîte azwaki nga na ba boîte parce que nalobaki azwi nga na libala wana nde moment ye kozwa nga penza na ministère mais avant nakoma na libala nazalaka na boîte mobali na nga na rencontre mobali na nga na boîte de nuit nazalaka ntango nazalaka na 18 ans mpona koresume mwa moke nautaki kozwa examen na ngai esika na bando ovanda balobaka na ngai na longola donc nazalaka na ndeko na ngai bando ovanda na ville mosusu na capitale mosusu abengisa ngai yaka ndeko wana alingaka vi ya butu donc nde ndenge nakotaka sikoyo vi ya butu mpo esika ozovanda moto azoloba na obima tokende donc eza vie nasepelaka nango te nazalaka bongo te, j'étais pas comme ça, j'étais une fille très timide, très calme, très différente, mais comme on dit, le destin c'est le destin. Aujourd'hui j'ai pas peur de ça et j'ai pas honte de ça parce que je me dis ata soki na zongeli sima soki naza oyo naza lelo soki naza na expérience bagage sagesse to na komi niveau na komi eza pona wana donc eza histoire nanga ezali solo nanga et na yeko bala pe mondele toyebi ke vie ya mindele eza lokola yebiso awa te na poto nga belle-mère nanga azala bientôt 60 ans afimaka bakoko misusu tozomona 80 ans afimaka donc bango baza na baréalité moko na biso te oza na poto ozomona mama femme responsable aza na culotte ya mokuse soki ozali africain okolobake mama oyo aza ndumba mais soki ovanda na poto oyebi ke bamoi ya poto ezali makasi tellement que même yo moko mposa otambola motakala na nzela parce que balobaka Afrique fait chaud mais c'est faux. L'Europe, le soleil de l'Europe pique sur la peau eza lokola bazo chuba yo. Je sais de quoi je parle. Yango monaka mingi ata na ba film ba mindele bakendaka mingi vacances na bord à mai na ba film na bango parce que moment ya moi na été c'est très difficile qu'on va dans la ville. Donc on a outa dans le monde na banoko fumer mo balanga bando fumer c'est quelque chose que je n'aimais pas trop mais moto komaka oyo entourage na ye eza donc nazalaki mwasi ya mondele nazalaki pe mannequin donc nazo fumer donc ba tatouage ça normal nako lamuka boina mobali nanga allons faire un tatouage toki asinya bolingo sike oyo ezali chapelet pona nini parce que ndenge kana lobi biso tout za bana ya nzambe donc ata soki nazalaki nani dans le monde mais toza nyonso biso nyonso ekelamu ya nzambe donc avant nzambe azwa yo po kende na ministère to kende na appel na yo esika azozela yo tozalaka toujours na graine na nzambe na kati donc nga kotia chapelet ezalaki lokola kolobaki no nzambe abatela ngai mais na kala nayebaki différence te ya biloko wana chapelet bacroix idolâtrie nayebaki te donc mpo na ngai ezalaki symbole mpo na kolobaki no ole natiaka bafleur net awa naza na nkombo na ngai naza na fleur voilà awa natia nanga chapelet esika bamisusu bazotia banyoka baaigle banini bilengo ya bato nga namona chapelet malamu na époque wana mais lelo na discernement lisusu emati na yo comprendre mpe chapelet wana te mais natia yango na sens ya nzambe lelo naza évangélique nazalaka mpe catholique na kala donc ezalaki vraiment na sens ya nzambe livre na ngai eza 300 pages livre nanga ezali parcours nanga nyonso eza plus prix nango kombo nango eza le prix à payer eza plus makambo na vivre na libala pe makambo na vivre na molimo santo ntango aye kozwanga donc parcours nanga na molimo santo et comme eza lisolo ya vie nanga donc nakei mpe mwa moke na bomwana ndenge nazokola ndenge makambo nyonso to na vivre mpona koexpliquer parcours nanga nyonso mais sinon c'est plus sur la souffrance dans le mariage et sur les sacrifices que le ministère m'a demandé. Na Kinshasa nazo sambela na église moko boye me nalingi na loba kombo te parce que nalingi na kota te na ba système ya talakaka. Bon ça va merci. Est-ce que vous pouvez présenter le livre donc on a le livre nanga le prix à payer
eza nani version officielle te. Version officielle ekobima la semaine prochaine. Mais nalingaki quand même nalobela yango parce que voilà, eza le prix à payer. Voilà, donc nakati awa makambo nyonso ya vie na ngai eza bomwana na ngai ndenge na souffraka absence ya mama na ngai akufa, ndenge nini mpe naya koperdre mpe papa na ngai des années plus tard, ndenge nini na monka viol 3 fois, ti libala na ngai nakei na monka viol 3 fois, oui. Nazalaka violé te, mais na monka donc nzambe azalaka toujours na loboko na ngai, likolo na ngai, ndenge na ye kobima na libala na ngai makambo nyonso tu na vivre na kati ya ndako oyo natikala jamais koloba te, secret na ngai nyonso tu ya motema ezali awa lisolo ya vraiment ya libala mpenza nde eza na kati awa mpe na cheminement ya Yesu Kristo ndenge nini alongoli bamboka wana nazotambola na ye na mboka refuge nyonso tu eza na kati awa. Voilà, voilà. Je vous présente le prix à payer qui sera bientôt très disponible à Kinshasa, à Brazzaville, mais aussi sur Amazon. Pour l'instant, comme nani version officielle les tête, pour ça la nani vernissage, présentation à livre, wanande siko na éditeur, togoyeba esika nini tokoki kotiango, mais na royaka pour na pesa ba information. Voilà. Album nanga yango yo. Voilà, ils ont intervention divine. Ils ont 12 titres. Ils ont 12 titres nakati. Et voilà, donc si tout va bien, vraiment si tout va bien, parce que l'ingaki est à la Libanda depuis quelques mois, mais n'a retardé qui le Saint-Esprit a qui des malembe, mais à l'extérieur sur YouTube il y a quand même quelques chaînes et banda quelques sons pardon, quelques chansons. Et bando les capé à na Kinshasa pe na Congo pa na biso, mais si tout va bien vraiment avant février, intervention divine sera officiellement à l'extérieur. On fait ça merci na Kolo chaîne parce que yende voilà sans y to kokolika na plateforme Oyote, vraiment merci na papa Michel Chako na maman Julie Chako. Vraiment, Nzambe a continué à faire bino isusu ebele pour permettre ba nouveaux talents, pour permettre biso bato tozana ba témoignage, tozana makambo koloba, to koka koleka, pour to exprimer ba makambo na biso. Merci Nzamba baksa ebele, Nzambe a zala na bino elongo et que couple na bino vraiment Nzambe a la troisième corde. Après ça biso ba yepé chance que mokolo tokobala lisusu Nzambe a la troisième corde et kenda na kobe batendengeza. Vraiment merci papa Michel et maman Julie. Merci. Ngana lingina pesa kaka merci na Nzambe parce que sans lui je ne serais pas là aujourd'hui, sans l'Éternel je ne serais pas là aujourd'hui. Ce que j'ai vécu c'est vraiment l'intervention divine. Depuis mon mariage jusqu'à aujourd'hui c'est Dieu qui me guide. Donc j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon pays, j'ai laissé ma patrie. Aujourd'hui je deviens comme, je dirais comme une personne qui n'a plus d'endroit où vivre à cause de Dieu. Mais je sais que celui qui m'a appelé a des grands projets pour moi. Alors je dis merci au Saint-Esprit, merci à l'Éternel, mais aussi merci à tous les hommes de Dieu qu'il a mis autour de moi. Parce que nazanga moko boye metan on a kota kanandako, atiaka nga liboso ya ba vidéo, liboso ya ba direct ya ba homme de Dieu oyo a simba bango obazo guider ngai. J'aimerais dire vraiment merci au prophète Mohamed Sanogo qui ne me connaît pas mais qui a été de beaucoup pour moi. J'aimerais dire merci vraiment à la famille MCI TV du Canada qui sont de beaucoup pour moi parce que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit au travers leurs émissions, le parler en langue. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, 4h du matin, 2h du matin, MCI, jusqu'à ce que je sois la guerrière, la servante que je suis, apprendre à prophétiser. Tout ça, c'est grâce à eux. Et j'aimerais aussi dire merci au prophète Joël Francis Tati, qui est l'ange de l'église là où je prie. Voilà. Merci aussi au pasteur Atoms, qui m'a beaucoup inspiré. Grâce à lui, j'ai aussi écrit le livre et par qui Dieu est passé pour venir me voir dans un rêve. Et c'est de là que ma délivrance pour Nalibala Nanga et Bandaka depuis mon kolo Oyonzambe Adzoa qui est l'ongia papa pasteur Atoms Abimelanga Nandoto les côtés processus non surtout et Banda. Donc je dis vraiment merci à ces hommes de Dieu là. Merci de tout cœur. Je les connais pas mais je les aime d'un amour. Moi-même parfois je me pose des questions. Voilà, merci à mes enfants, merci à ma famille, merci à tous ceux qui me soutiennent.
jusqu'aujourd'hui, à tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui pensent en la personne que je suis. Parce que ebele bazo ko comprendre ngate makambo nazo vivre te ebele bazo komiti akutu na place à bateau ba yebite et bazo rejeter ngai mwana na bango. Mais je dis merci pour toutes ces personnes qui sont aussi passées par ce que je passe, o bazo comprendre depuis de loin, mais merci aussi na ba oyo bazo bundisa ngai, ba o bazo comprendre ngate ba o bazo rejeter nga et merci quoi, que la gloire soit au Seigneur, vraiment merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.